Ma Mission TV, le miroir du monde. La journaliste. Maman connaît ça, oh, il n'a pas politique, n'est pas ça. Est-ce que c'est normal? On a l'évêque Samuel, comment on a Samuel? État de droit au Baba Zulu, oh, Mukonzambo Kazolo. Station on a eza provieux à l'élo. Le rôle est bien que Bako Kouya, yango moni ba recourir na ba voix muso. Antika n'est pas autant. Boté les poissons, asa fils de boté. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mami Mouchaï, avocat, elle a mis dans 16. Ça va bien. Papa, tu as déploré l'insécurité dans la Moko. Lorsqu'on a levé le lobby, le député n'a pas de vote qui n'a pas. Le député même Bakabouya Samuel a enlevé le lobby dans 22 ans. Tu as quand moi, état de droit, on va promettre que Bisso est Boyendeni. Ceux qui ont député, parce qu'on a levé Boy. Bon, on se voit Bisso comme Sousso. Il paraît c'est un Mimi Mouchinga qui est derrière toutes ces histoires. Il paraît, c'est dit qu'il paraît. C'est un ex-danseur, il va nous Congo. Il va comparer à un député. En fait, c'est quoi? Le monsieur, le député en question, a ça problème dans la Cour constitutionnelle. Et puis, il y a eu injustice, moi, salami dans la Cour constitutionnelle, tout ça comprend. La dame là, la danseuse là, l'ex-danseuse là, a fondé même pas mettre Samuel. A fondé même pas mettre Samuel. A fondé pas tout le monde. Mais la Cour constitutionnelle, je ne sais pas, Cour constitutionnelle, moi, ça va rater. Par confronter, il va passer siège, il y a mettre Samuel dans une ex-danseuse. Vous imaginez, alors que Bissot de gagner, on a la voix. Il n'était même pas, ça y même pas la voix à Bissot. Et puis le lobby a 22 ans, le maître a été enlevé. Tu as évité à Zawapi, tu as dit à Zawapi à Kiop, tu as battu. Non, il s'agit de Mzela, Nanzela. Moutou quand il y a mutuelle dans la police, on a enlevé à ça. Dans ça, il y a beaucoup. Dans ça, il était bien planifié. Avant cela, à ça, on a un message, appelle-moi un message. Appel anonyme. Dans le téléphone, tu vas retrouver dans Vodacom, RTL, oui, il y a celle-là, RTL, tu vas retrouver un message sur la menace. Ok, message, non, c'est la c'est le chef de l'État. Chef de l'État, il y a 37 ans. On a instauration état de droit. État de droit, on a justice, on a justice, ça, Maître Samuel, c'est mon vieux. On a bien là. Il faut à mon là. Ce qui a mon anité, ma belle aux ala. Maman colonel, voilà mon ordre de la police. Maman colonel, voilà mon cousin. Voilà mes gars, ça m'a un auditoire. Bon, faites ça un téléphone. Voilà ma marche dans la montée. Hein? Voilà ma marche dans la montée, la journaliste. Maman connaît ça, oh, il n'a pas politique, n'est pas ça. Est-ce que c'est normal? On a dans l'évêque Samuel, ton membre Samuel. Qu'est-ce que moi je fais? Hein? Parce que c'est niveau quand même. Hein? C'est pas comme ça, c'est pas normal. Ça va on ça, pas de temps. Même pas pas me laisser là. Ça c'est normal. Hein? Ça c'est normal. Colonel Oza ordre à moninga yawa. Maman colonel azo balanga que non, il a président non. État de droit wo le bela. Là na eba me laisser. Ngai ba ko bomanga awa le. État de droit au Bango Bazulu. Oh Mukonzambo Kazolo bela. District aza numéro 1 ya sécurité à district à Lukunga. Maman colonel bureau na eza awa na commune ya Kitambo.
biso toza ba voter à Samuel Tanda. Tozo réclamer honorable na biso oyo disika Lukunga et votaki. Toza awa na kombo ya Lukunga Mobimba. Auto réclamer honorable na biso ba enleva qui est lobby à partir à 21h. La résidence nae. Nous avons une station de campagne. J'espère qu'ils n'ont pas si mingi. Ils n'ont pas si mingi. Un député national a travaillé presque 4 mois. L'État de Foutaïmbo. A Foutaïmbo, a un salaire dans le gouvernement. Aïe, qu'on s'est arrivé dans 5e mois, aïe, Kolongolaï. Kolongolaï, à tout voir qu'il est normal. En même temps, on a un député. On a reconnu député national. Aïe, passé jusqu'à la cour construction. Au Samba, et qu'on s'est arrivé lobby na 21h. À 21h, nous cabouani ensemble. Nous cabouani lobby. À 23h, babengi, gobenga babengaki aïe kobima. Aïe bika qui tati ba collègue à misala ndenge zalaka. Après avoir kobima na ye, enlever. En tenue civile, oui, en tenue civile, bah pour enlever paquet na ye. Kokena kenda na ye jeep les qui sur place. Ala ina jeep les range vert. Azira. Mona la tande pas mona la loyer ba sala na pamba. Asali mango belé na chambre oyo ezaki na bakokonse ya honorable. Mbote ndeko mama. Mbote papa. Mais yebisa biso tomoni ba trouble ba lobi ba enlever honorable. Expliquez biso eza na ndenge ni. Ezalaki boye ye na ba 19h abimaki ake na pressing pour que notika bilamba na ye. Nga na za grande sœur na ye. Kombo na yo? Kombo na nga mama Magi Maseo Mbemba. Na ba 19h wana abimi akei kotika bilamba na ye na pressing. Tango akei ayebisi nani sentinelle na ye ke nga na ke na pressing yo tikala kengela ndako. O avant daka ye na sentinelle mwasi na bana baza na poto. Sentinelle atika la bando kengela ndako ayoki pe pongi alali na ye. Ayoka baye ko betele porte na kati ya butu. Babengi na ba voisin ba bimeto moni jeep ya patron na yo na point kuna ba portière eza polele. Nde akimi mbango ake otala effectivement amoni ke za jeep ya patron na ye. Atali aluki pembeni amoni ete. Bonga na yebi RT ponga na zalaki. Na yebi RT. Na yebi te. Bo sentinelle ngazo betela nga lisolo na tuna ki RT. Tangu siko sentinelle amoni ke za jeep ya patron na ye, nde abengi camarade ya patron na ye na téléphone na butu wana. Camarade à patron na ye maître honoré l'air ye atali pa moni effectivement eza jeep ya honorable Mbemba Kabuya. Nde babengi la police aye asali constat azui jeep wana ake nango na souci ato ya ma campagne na place commerciale disiko eza kuna. Baye ko benga biso nga na ba 4h nde baye ko lamusa ngai ke honorable ba enlever ye. To ye pe na ndako to kuti effectivement information eza vrai azate ba enlever. OK, petit nini ba kangeli. Azana problème na cour constitutionnelle. Ye aza député élu massivement à na Kanluka. Batu nyonso bafotaki ye bazolela ye ababimisa ye problème eza nini bazolinga place na ye batia Mimi Mujani funga nde aza na dossier wana. Mais Mimi ana ka komboné ni aza danseuse non? Danseuse ya bayuda du Congo. OK, abimaki na 314 fois ndazolinga azwa place ya honorable Mbemba Kabuya Samuel oyo azali avocat de la République. Donc bazali na problème na ye. Bazana na nini recours kuna na cour. C'est des problèmes yango wana. C'est que muta livré ça danseuse wana. Danseuse wana. Siko bino famille bozo senga na minute ono. Toza na posa ba bimisa honorable na biso to mona ye kota kei ba libérer ye et puis siège wana eza ya biso ba mata ba kita Mimi akozwango te. Merci. Bakanga kasima ba poisonner yete. Oyo ngai na ko bakisa eza que omoni tant déjà aucune procédure judiciaire. Cela veut dire au yebi la démarche wana okokoka elokote o aza consciente que ba voix na ezali 314 honorable Mbemba ne azali honorable oyo ba votaki awa na Kanluka. Lelo to sangani biso nyonso awa po ba enlevaki honorable Mbemba hier na 22h. Enlevé avant cette arrestation, cet enlèvement, honorable Mbemba azalaki menacé na téléphone le dimanche. Azalaki menacé na téléphone par un monsieur qui lui dit Yozo sakana na juge funga. OK, quand on wana dimanche, yeba kangi journée. Yeba kangi lundi na 22h. OK. Alors,
bazebisi na telefone yozo sakana na juge funga na niveau na yo te pe Mimi Mujani yozo sakana na ye zela okomona makamuni tokosala. Alors ma parole wana est précédée à enlèvement na ye. Cela veut dire quoi? Juge funga na Mimi Mujani nde baza derrière cet enlèvement. Yango mon toujours dénoncer yango. Donc honorable Asejara déjà azali honorable élu na kanluka awa déjà si ba biso na lukunga na niveau ya seni. O wana kuteza ya kolobate. O wana za kutu ya kolobate aza honorable capable. Okay. Avocat de la République. Bon, papa, c'est là pour le bas, papa. Et l'on a le bacabou, honorable Samuel Mbemba, va voter quand on a Kalukate, va voter partout dans Ngalema. Ngalema na outil pigeon. Tu voter à partir de pigeon. Ah, on a Ngalema mobile, tu en as besoin, il y a 14 personnes. La district il y a non aza honorable oyo to voter à partir à pigeon nga vanda ka kalukate na mona pigeon nde na yoki makambo nde na yembangu na yebisi déjà ba population nyos nde ba ba kiazaka ya kalukate aza partout so eza mutu oyo afunda kiye e komike moni so to bunda na yo to swana okomi eza na esprit ya kokanganga na nzoto se ko zo koka kosamba te c'était prévu lelo nde ba samba na ye na cour kuna ba monter lo kwana ke po azalate ba sala siko ke ba valider mbala mo dans ces zones et lo kwana esimba te c'est dans ces zones yi ba za mostra mobilité ba koza mostra mbali ndenge nini honorable batia ko eba na te azali dans ces années ntango ya funga aza juge na cour constitutionnelle dans ces zones Mami Mujani soit déjà calon c'est une danseuse que moi j'ai connue depuis très longtemps ba Yuda du Congo ngana za étudier ya Izam tine na uti boy na uti ti Gombe aza honorable o abundela lelo Izam pour que to reprendre ba cours na uti Izam tine na za boy bati kabaje pona Samuel Mbemba kabuya mieux vaut ba bomatu Congo que bati kaye c'est un honorable qualité o aza na qualité ya kofanda na parlement Mami Mujani aza danseuse aza piti o biso na sotoyebi Mami Mujani do mzomo na biso ndeto za boy toza bana kanluka bana Gombe tu to sangani ba jeune o sali na funga toza biso to osukisa yo papa na sisi na kanda pona kolinga te ndeko ya biso oyo aza na sisi ya peuple lelo boye toyoka no banleve ye asali bino nini oyo bozolinga bosala wana ekesimba te nzambe akokonfondela bino o biso toza ya nzambe Samuel Tanda ti abimi na makasi ne moko te eza na ngolu na nzambe oyo esali po Samuel abima lelo ti omoni boye tozotelema boye bana baninga basakona na stade menga na tiki stade na ya na landa na yeba problème ya ndeko na ngai mais o bazosala wana nzambe nda okofondela problème eza boye omoni na Congo soki ba erreur comme salema tina ba haute juridiction ya mboka eza soni bana oyo ba osala ba étude ya droit ba juge loro ba lokola ba funga ba kotangisa bango nini ba kopesa exemple nini asala un arrêt clandestin pona ko invalider maître Samuel un arrêt clandestin donc ça veut dire arrêt oyo ekei na non respect ya droit bango ba juriste ba biso to tangi droit asali un arrêt clandestin ba valider mwana mwasi oyo seni abibliaki avec 314 voix alors tangu bango ba yebi ke ba arrêt oyo cour constitutionnelle erandaka ezalaka inattaquable ba se rendre compte que ezana ba erreur matérielle ebele sur le plan ya droit ba moni ke mutu oyo bango baluka ba invalider asana ba capacité intellectuelle ebele oyo ayeko démanteler ba plan na bango ke no ba sali ba erreur matérielle ebele sur le plan ya droit. Alors yango esali ke cet arrêt oyo est invalidé maître Samuel Mbemba il faut la annuler. Président Luamba Sozo Kabiso président ya cour constitutionnelle il faut annuler arrêt oyo juge funga aranda qui a ko invalider maître Samuel ko réhabiliter Mami Mujani oyo tozoyo kawana. Alors lokola ayebi ke na procédure ya loi
nous sommes sur la bonne voie. Et ça comme ma biso, s'il vous plaît, au bungi sanga idée nangai. Et ça comme ma biso ti na kokoisa arewana kolakisa na misu ya batuke. Juge Funga, aza ko mérité juridiction au baké ko placer était quand même. Ce que juge na cour constitutionnelle, au un juge vérité, un juge waza facile na corruption té. Donc eux eza soni pour la jeunesse na biso autant à sous droite. Yangonde par la suite aye komona que ndenge baso mema makambo yo mujani na Funga bakokweya lokola ebike bakokweya lelo pour confrontation wana eza provies à la lelo lokola ebike bakokweya yango moni ba recourir na ba voix mususu ba voix ya balèvement. Vous pouvez pas enlever quelqu'un pour un siège na parlement. Maître Samuel vit une vie saine, une vie calme et une vie décente. Sa famille est en Europe depuis très longtemps. Il a fait ses études en Europe. Il ne peut pas être un objet qui a enlevé le lot, kidnapper quelqu'un juste pour un siège dans le Parlement. Ce qui, Moudjani, a besoin que sa vie est là, réformer ou bien pas ça va retoucher mon vie nae. À ça la makamusu parce qu'il y a un siège, il y a Parlement. C'est un siège sauf Moutalagi élu. Bon, on a masse, il y a bateau, on sauté. C'est un siège qui méritait. Alors, il y a ceux qui ont député Moutero changer vie nae. À ça on a un mais pas au niveau où enlever Mouti. C'est ce qu'on allait dire. Donc, ce qui juge Funga, nous allons citer son nom. Toro saisir progrès général de la République, Toko qui voir même comporter plainte, même faire un mémo, déposer un outil dans le cabinet président de la République. Pour pas tant là que juge Funga, c'est un juge véreux, un juge corrompu. De la biso batata, azo de la biso baba, azo soutenir baba veve, botika ye pardon. C'est pour nous botter les poissons. Botter les poissons pardon, botter les poissons aza fiso de te botter mais pas inaye, aza mwana butu boko buta bibi na bokili akobi biso diosa. Pardon botika ye bozoki si bitema la biso, dozo kokate, atako belati, atako sokola nzoto, pardon na bodeli bino na kombo nzambe botika la biso ye botia ye poison te teke bozila ki ye boya kozongisa biso ye na suki bongo na kombo ya nzambe azali mwana oyo nzambe ayeba bambangi ya likolo bambangi ya se bayeba asima bino maboko na bawei o mwana oyo bawei bazodire de ntango nyonso pardon botika la biso ye na suki kaka wana namona présence na ye toza na posa tomona présence na ye na suki kaka wana. Ma mission TV, le miroir du monde.